Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Plusieurs émissions depuis toujours. Maniké Boaraka, Yanko Kantuku, l'ingénieur. Alors Maniké, mais quand un peu Kobete la bicho? Non, c'est un ami. On a eu beaucoup de temps. C'est un ami, c'est un amant. C'est mon amant. On a été ensemble. Non, on a été ensemble parce que nous avons assusté. So bozaki na mutu na janvier. Abali na février. C'est que mutu na monté à ma bé. Na janvier, abali na mars. Abali na février. Mariage est à février. Abali na février le 26. Asali coutumier. Ok. Asali na civil. Na moni on a réseau. Tant ba babali abali nga na ebaïté na moni on a réseau. Bon pour na nga na olobela ngo le côté parce que nga na etoloka na libala te. Mba fungola muninga. Nga na obala. Vous comprenez? Nga na obala. Moi si na yewana na yebi. Moi si wana pa yebi nga. Que mobali na nga lala kana ser wana. Et c'est le côté que nous tout ça là on se comprend. Batu so mani mani kazema. Est-ce nga ko bala garçon wana? Nga na ko bala garçon wana. Na bala garçon wana te. Et ça ezaki, ça que non, moi si il faut ça na mobali pembeni. Mais tant aux na relation moko amoureuse, il faut te ba ko solo là. Et Ramsey a autopé en janvier à $4 000, non, tu peux payer $3 000 à Bertian Makamna. C'est quoi, il fallait que Makamna, il fallait à Naoto, Sogo Naoto Mamakala à $500, mais Naoto peut sur 3 000. On a Yank quand tu. Aux années on a $3 000. Au plus, on a des copains aux années. Siko. Ordinateur, on sait les ordinateurs, il y a Tokos. Makwana. Il y a Tokos, il y a chaîne Nangayo Yebiango. Siko yo. Montre Oyo. Moi si na eso ata la montre, ça montre à police. Yé pas za nango, ngape na nango, ngana za nango ya bana ko. Ya police ko yango. Ko fait pesa nga police wana na série ya concours. Oyo siko ba ucho tindela nango na Marie Mayola. OK. Aza nango ya bana mibali na pesa ye. To vandi plus de 9 ans. Na Yank. Ouais. To la kana libala te, metango ningo bala fungolanga. Donc ça veut dire que yo yeli bosso à ma motion là. Na yeli bosso na eko. Na yeli ngana yeba tant plus tomber la plante. Bete na biso histoire na bino beaucoup tana ndeni. To kutana na baganda na ngana to. Il fit un toxico, il a pris sa vie. Tant il y a Bimi, a commencé à péter na Bima. C'est un garçon qui m'a beaucoup soutenu. Donc il y a Bimi. Non, il m'a beaucoup soutenu. Les leçons à maniquer, c'est ces garçons là. OK. Les leçons à mon ami, c'est ces garçons là. Il m'a appris à prier. Il m'a appris à considération à vie nanga. Il m'a appris il y a cause la forte malgré les obstacles. Mais il fallait faire nanga. Na kofinga katukute, na kofinga yankte. Les leçons na maniqué na oloba na lati costume eza yank. Eza yank. Apesa nga guya omilinga, abi maniqué il faut milinga. Oh milinga te pourquoi chérie? Il faut milinga. Mais la kana libala te so abali c'est pas un problème. Mais fungolanga. Non yo ko on a raison de nini. Makamoni so zo manga na yebe on pe kana réseau. Mutapesi nene ya nini na yebiete. Ba yebi sanga abali. Mais fungolanga. Et puis na benga lo bananga okangiso. Yo okangsanga. So okangsanga na zo vidéo na so mutakala na chi. Bona vidéo mutakala. Non. Et moi, je suis 50 ça la amour dans la vidéo mutakana dans un moté. Nga sera Karine ya Karine Mokonji. Maman Henrietta. Modèle Karine l'exception ni ba enregistrer. Ni ba filmaka. Non, c'est un garçon qui m'a beaucoup soutenu avec des prières. Il m'a appris à apprendre à prier. Alexanga Komilinga, à la Kisangai, avoir la tête haute, même Batbaofinganga, à la Kisanga de remonter. Donc, on a quoi qui ça a été. C'est un garçon qui m'a beaucoup soutenu. À la Kisanga Kozonga Bakour, à la Kisanga que tu as beaucoup de valeur. Et je t'aime beaucoup. Mais il faut le fungolanga. Moi, si naïwana na yebiye. Chance na yebiye. Comment moi c'est chance? Ouais, il y a un kala Kisanga na téléphone, abi au fiancé nanga. Il y a un kaloba nanga balanga na boya.
alobi abala yo alobi abala nga tatu badi relation na boya nga na bana nga mikolo est-ce que Jonathan koza na papa lokwa ye esimba ana nga benga ke tonton Yank yeye aza mutu te ke oye banite aza mutu ayaka na ndako na nga fandi ke ana saili kama gangeli ya Alie Amélie tout oh ya mobali nanga metola kana ka libala te ponga na ntan oyo po bana vana mobali na mariage ya pasi ya na ko lamba te na ko sukwa bilamba yanga moye kenda apresi sote bokilo nanga sukoli ba bokilo bazebeli basukoli mais je m'étonne na moi likam na réseau na bengi ngabi menga na osambwa boye eza nani mutachi makam na réseau na comprendre que eza ba camarade na ye azui bachi na réseau parce que no manike azaka na internet oli aza na respect alors bananga na aucun sanga ya na ozelo ay ko kangsande na ozelo ko kangsa pande na ozelo to betela biso na boboya na ki to boboya na ki te to za na réel to za moi sina mobali na uti prison non comprendre non la notre bien ya to moi sina mobali to kabani te ba inteke to boyani peut te boya na te yo na boboya na te to boya na te wana abali na kaka te moi c'est mobali azaka ne ka infidèle yo mobali bo fande tembele o meli na ye o boya na tele abali na déjà oh emozo abali na bonga na tina moi sine to boya ni moi sine na onyo kwa man ko yo landa ni pa na ye ngana Holanda te yende muta Holanda yende muta Holanda po Holanda kaka bon tant yo Holanda o boya te po na o boya te ngana o boya te po moi sina nyo kwa ma po moi sina yeba ikena moi mbali na nga Holanda ser wana banda na zakate mobali nanga landa aka mwana mwasi wana combien de fois nga na otuna nga mobali nanga na bayanka tu mwasi wana zakate lekechu to sala makambo ya ba peniel na babani mobali nanga nani yanka tu mwasi wana zarate tangu ya ibanda ko yoka ngwa consommer otanga ndimi ko bala mobali o nga na yebi ke yanka linganga nga na yebi ke linganga moi je me doute pas yo quand c'est son mobali okena mariage bo chep ni la lingi si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.